Jeanne Kimbangiste. Kota Likambongo. Ba mama. Batata. Obengami Jeanne Kimbangiste to sympathisant. Kota Likambongo. Pe papa na yeko bakisa likambo ndenge otindi ngai. Papa alobili likambo ya Ijiki. Donc ekomi ya monde entier. Ezala Europe, États-Unis, Asie, partout. Denge papa asengi biso Ijiki. Donc biso ba jeune. Valaire ya $50. Du 1er au 28 février, premier versement pour la première tranche. Du 28 février au 30 mars, deuxième versement. Kota likambo ya Nzambe, yepe kota ye. Uta le 21 janvier 2025, tolandaki en direct en Kamba Yerusalem ya Sika. Tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kianga ni mokokisi ya bilaka. Alobi sika zomema biso na vitesse ya 100 à l'heure. Et senge sika biso bandimi biso bilenge to s'adapter pour te chauffeur ya mutuka tozotambola. Ye moko tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu kianga. Jeune nyonso sala lokola moto ya kweli likambo. Okomi na cas d'urgence. Kota Likambongo. Ndenge mikolo nyonso osombaka ba mega, osombaka ba unité, sala pe dépense pour nkamba. Ba tata pasteur communaux, ba pasteur sectionnaire, communiquer à $50 papa sengi na la jeunesse et les kaka na mabonde la tongo et les kaka na soirée. Jeune nyonso ya mokili mobimba tata mokonza bule asengi biso demande spéciale tokopesa ngo wapi tokokende na baparoisse na biso topesi na baprésident ya baparoisse ya Ujiki bango bakosangisa bambongo nde basali versement na direction générale akopesa bango babordereau de versement nde direction générale akozwa bafrais nyonso amemi yango na nkamba ke kosala versement nde akozwa bareçu ya batu nyonso oyo bakopesa ba $50 oyo tata mokonzi bule asengi moko azanga te ndenge ngai pe nakozanga te. Kota Likambongo. Ozalaka wapi? Kota Likambongo. Yo za wapi? Kota Likambongo. Ba jeune to we ya lipamboli. Kota Likambongo.